Hello, coucou la famille à chaîne Mimi Selunga télévision baino sobolanda kamimi na bino mwana bate ya nzambe yeyo awa ayesu se liboso na bino poto solola bande kona ngai vraiment na sepeli ko ya liboso na bino tango na yaka na sepela makasi pona ebi ya moko ba oyo ya ngai vraiment na ba o bakutana kana chaîne nga comme par hasard boza ka wana pona kotala nga yo mutokuta na chaîne nga comme par hasard ko hésiter te ko s'abonner ko commenter pe ko like vidéo partager tindela moninga moko vidéo nzamba lola akoyeba na kopambola yo po ete awa tofinga kate awa toyaka kaka kolobela makambo o soki toza na sujet na biso actualité to kolobela actualité soki pe toza na sujet mateya to kote ya mateya na biso apete soki pe toza na conseil to conseillaka chaîne Mimi Selunga efinga kate bande konanga na sepel mingi nde kaka na yebisi bino koya liboso na bino vraiment esalanga ba bien makasi pamba te conseil mateya pete eza passion ya Mimi Selunga télévision eloko nzamba lola tindelanga na mokili oyo eza nde koloba toza balobeli naza molobeli ya peuple naza molobeli bandeko na ngai yango nasepelaka mingi soki na ye liboso na bino po bino boza ebele o bozo kopesa nga ba courage mama Mimi kende liboso olobaka bien vraiment nzamba lola apambola bino bandeko na nga na ye tosola na bino vraiment tozomona makambo oyo ezoleka na réseaux sociaux biso pe toza na kati ya YouTube soki na bike tomonaka te soki na bike natalaka te naza lokuta makasi naza lokuta vraiment makasi totalaka nyonso tomonaka nyonso tango tomonaka nyonso pe totalaka nyonso oyo esimbamaka na motema ke naloba pe nayaka pe nalobi oyo pe simbaka nga te naloba te nakoloba pe te po bongo nde tosengaka Saint Esprit ekamba biso yo mutu fo kambamaka na molimo ya nzambe bandeko tozomona YouTube eza ya kozika eloba bandeko na biso YouTube eza ya kozika YouTube epeli moto nini epelisi YouTube moto makambo ya ndeko na biso seng na biso tolingaki mingi oyo atika biso akenda mobesu tolela kolela na ebembe ya ndeko na biso se na kanisi mokola kufaka Sœur Marie Misamu vraiment na posa kolia ezalaka te nazalaka donc na vimba misu na lela ya kolela lokola ndenge na lelaka papa na nga tango akufaka vraiment nalelaka Sœur Marie Misamu po na ndimaka te ke sœur na biso akokaki kotika biso na mokolo wana pe kaka na brusquement boye toyoka kaka Sœur Marie Misamu akufi nayebi ke yo pe na ndako olelaka pe oregretaka bandeko na ngai na yango lelo vraiment na ye tosolola makambo oyo ezoleka na ba réseaux sociaux pona makambo ya u mwana ya mama Marie Misamu oyo lelo tozoka bakomi bana misato ya Marie Misamu atika bana cachette soki caché oyo mama Marie Misamu atika tozomona na bemission oyo alobi moko mosusu abimi bale lelo ekomi misato bandeko nanga boteninga regete bolandanga na bokebi nyonso bandeko awa nakota eloko na esika nango nakolobela moko na moko tozala totiana na bisika na biso bandeko totiana na bisika na biso bandeko nakotia moko na moko na esika oyo ezosengela selo mwa mayele na ngai ya mokie na mikoka te naza na ngai savante te naza na ngai pe mayele koleka bato nyonso te me na mokie oyo nzambe apesa ngai na mokie oyo nzambe asalelaka ngai na mwa sagesse ya mokie oyo ngai naza nango tomeka kosolola bandeko na nga tomeka kosolola ezopesa pasi tomonaki tolali tolamuki tomoni papa na biso Denis Lesi ndenge alekaki na émission alobi yango a dévoiler toyebi te soki tobenga yango vérité ou bien mensonge toyebi te pamba te moto a confirmer makambo oyo azate moto oyo ayebi makambo oyo vraiment aza na ye te toyebi makambo oyo te bandeko na nga makambo oyo kaka ye moko ndeko na biso Marie Misamu akufa kaka ndeko na biso kande na lobaki la voix passée na bemission nanga que leur âme repose selon ses œuvres nga na lobaka lisusu
que ton âme repose en paix te nakoma koloba que ton âme repose selon tes œuvres. Donc âme ya Sainte Marie Misamu epema selon ba œuvre na ye. Soka salaki ba œuvre malamu âme na ye epema ndenge epemelaka bata malamu bapemaka. Soki pasalaki misala ya mabe âme na ye pe epema kaka ndenge bato ya mabe bapemelaka. Mais sinon te koloba ampe nga nalobaka ngo lisusu teo po tozomona mokili makambo. Mutu yo ozomona ta mosusu soki ozozwa ndenge nini aza na mabomba mi na ye. Nga mama Mimi Selunga naza na mabomba mi na nga oyo mutu ayebi te. Bomona nga na TV na ya kosaba video elobe na nga ya basantu ya bana malamu boyebi kati na nga te naza ndenge nini boyebi nga malamu te. Yango wana ngai nalobaka na nga sute que ton âme repose en paix. Tokoma na soka koloba que ton âme repose selon ba œuvre ya mutu nde âme ya mutu eko reposer. Est-ce que na memi lisumu pona lobi te que en paix? Non bandeko, âme ya mutu e reposaka selon ba œuvre na ye. Yoko ya ko souhaiter ngai, yoko ya ko souhaiter ndeko a reposer en paix, tamsa ko reposer na ye en paix te. Yango wana bandeko wana ezali sujet na biso te, mais pona koloba vraiment ezalaki ke oui, eza bongo bandeko. Tomona na biso batu bakufa. Tomona na biso moto akufi, ta mususu pe akufa banda akufa na ye. Toza tomona banane banane belé, batuni ba vedette belé bakufa na bango. Bakufa pe bakombo na bango ekoma koloba makaka na tango moko ta musu lisolo moko ebimi pona vedette wana. Mais oya ndeko na biso Marie Misamu ezopesa pasi ekomi kopesa vraiment pasi makasi. Nazo ko imaginer famille na ye. Mais ngai nakendaka na conseil nanga na conseillaka tous les deux parties. Nazaka muta ko conseiller kaka basi te mibali te pe na conseillaka esika mabe ezali pe esika pe malamu ezali. Ngai nazaka na ngai tout terrain. Nazaka na ngai te mutu ya terrain moko ya ngambo moko. Nazaka na ngai bangambo mibale po mokili oyo tango likambo ekoti eye. Peut-être yoko ekoloba na kote la moto oyo oyebi te makambo wana tango seza ya solo. Yoko ekoloba na ya kopesa pe na foti makasi na ya voma kolobela ye na kopesa ba foti oyebi pete tango mosusu makambo wana oyo yo zopesa la foti eza bongo te. Oyo topesela ba foti eza ndeti ba makambo oyo ye moko mutabimisi bomoni yango penake non eza vraiment pardon bandeko na malile. Bomoni vraiment ke makambo wana eza vraiment mabe makasi nde yango wana tomona kake soki bomoni yango berere bino mope boye otia mais oyo tozomona mutu akufa aza sona monoka koloba te ayebi soninga ko se défendre te. Donc bandeko nanga ezopesa pasi nako banda boye ser na biso ndenge bazoloba batu kaka nde bazoloba atika bana abotana Pasteur Soni Kafuta. Batu basali be mission balobi o Pasteur Soni andimi, Pasteur Soni andimi na yebite so Pasteur Soni andimi ya solo ou andimi te. Pasteur Papa Denis Lesa yaki abimisi ba vérité batu balobi Denis Lesa kosaka te eza ya solo to yebite. Menga motuna nange ezali. Pona nini soki makambo eza kasi ya solo ebima kite tango ser na biso akufaki fale ebima. Ponga na yebi liwa ebimisaka basekele nyonso. Na yebi liwa vraiment ebimisaka basekele nyonso bomba manakati. Uliwa ebimisaka basekele nyonso. Tomona kango mutu akufi papa swati mama be mutu mona kati ndako akufi nyonso bozalai ko bomba. Oyo ke bimi bato bakomi kobeta masolo ezalaki boye bon ezalaki boye nzoka bazaka na bango boye tomona kapo liwa eza na kempoltesi moko soki bolalaka na bambeto na bino bintekwa mukolo liwe kokotela bino mutu nyonso akoyeba ke mbeto na bango ezalaka na bintekwa mbeto na bango ezalaka ndako na bango ezalaka salite. Po tango musu muta kota kana na ndako na te surtout na ba Afrique kutu to kota bato na bandako na ba poto awa to zaka na so rare
ta mosusu oyambaka no bato pe te ta mosusu mpe ndako no ekendaka bato te ta mosusu batango mosusu ebele me okomona na ntango ya liwa bato ntango babandaka akofandisa yo banini bakomona soki ozalaka moto asali te ekobima sali te na yo soki ozalaka mpe moto aswe ekobima mpe ke antuka ndako na ye propre ndako na ye boye ndako na ye boye tomonaka yango bandeko sikoyo nga motuna na nga ezali ntango sere na biso akufaki makambo ya modele na modele ebimaki makambo ya ndenge na ndenge ebimaki bandeko na nga pourquoi babimisaki yango te na temps wana pona nini Pasteur Denis Lesi abimisaki yango te na temps wana abimisa yango misusu balobi Pasteur Denis Lesi alobaki basola na Sœur Marie Misamu soka rite ya bali kaka bongo babimisa makambo oyo est-ce que eza vrai ou eza faux toyebi te toleki na esika wana pourquoi babimisaki yango te bandeko na ngai nalingi naloba likambo soki eza vrai que Sœur Marie atika bana ou abota biso bato tozoya kokondane biso bato tozoya koloba bandeko na ngai oyo eza conseil gratuit biso moko pe tozaya na minene na bafamille na biso tobombaka biso moko pe toza na makama minene tosala o tozosala pe bandako mabale ebele bato ebele swati basi swati mibali baza na ba réalité ya bamakambo oyo eza na mwasi mosusu aza na libala abota libanda eza na mobali mosusu aza mobali ya libala abota libanda me awa mutu nyonso abosani ya ye bazoya kaka Sœur Marie Misamu donc atikaki bana me biso bato tozolobela makambo oyo ya Sœur Marie Misamu biso moko pe toza na mabombami na biso toza na mabombami ya biso pe un jour ekobimaka kaka yango wana moko totikaka kojijaka bandeko makambo tozoya kolobelo toyebeli mutuna makolo te ba view oya YouTube oyekosa biso te bamakambo mosusu ozoyeba te ozomema masumu parce que ozoya koconfirme eloko moko oyo yo oyebi te ozoya koconfirme makambo oyo ndenge otika tomoni boye mbala moko oye obandi koconfirme mpo na nga naye koconfirme eloko te mpo na nga naye kolongola eloko te naye kobakisa mpe eloko te na sujet oyo parce que bato oyo babimisi bango moko nde bayebi ye moko pe defete ya kufa ye moko pe ayebi nini oyo asalaki soki eza vrai bandeko na vraiment pardon mungu ezokauka bandeko nanga soki eza vrai Sœur Marie Misamu abota na Pasteur Soni Kafuta bandeko moto mitaka na place ya bato moko zwi likambo muninga olati yango ekomi neti ya yo bandeko nanga bomoni nzoto oyo nzoto nazo ko encourager les mal te mais na yaona lobi awa na kolobela moko na moko awa na kolobela mutu na kotia moko na moko selonga nesika ya likambo moko na moko na kotia na place nango tokena no nesika wana ke soki eza ya solo Sœur na biso abota na Pasteur Soni Kafuta bandeko nanga oyo lelo biso tozoya koloba pona babomba sekele bandeko bomoni yango eza facile eloko ya bongo Sœur azalaki koyembela nzambe soit disant na bakombo soki vraiment ezalaki vrai abota na pasteur obe abota na bato lelo bato azobimisa seke tamboli ya ndeko na biso ezalaki malamu te tozomona kaka boya nga na lobi nazonga kaka wana que ton âme se repose selon tes œuvres mpe na tikala kuna te bandeko nanga soki eza vrai Sœur Marie Misamu bandeko eza facile te pona koya kobimisa eloko wana toyebelaki mobali te toyebelaki mobali akenda na ye toyebelaki libala te diku kaka boye na bazeme na ye bandeko kaka biso tozoloba fala loba vérité pona nini akufaki alobi vérité te nazoloba bo comprendre ngabe soki ke makambo eza vérité bana wana baza Sœur na biso courage nini alingai kozwa aya koloba na ndenga yebi peuple ya biso batu biso ba noir biso ba africain biso batamangala ndenge to bambaka bato mabanga déjà toyebelaki kaka rite toyebelaki bana ote
toye koyoka ngo ndenge akufi me tala ndenge pesi mbonge bongo ya boye mutu azalaki na bomoi bambonge ya boye mutu nyonso Sœur Marie mutu nyonso aloba na ndenge ya kofinga ya koloba ya ba critique modèle na modèle seka alingaki akufa nde na temps wana oyo alingaki abimisa sekele oyo po mukie balingaki bacomprendre eloko ke eza nzoto yango nga nayebisaka biso bandeko kobanga pasteur te pesa pasteur respect na faut pesa basel na nzambe ba respect na bango mais oya kobanga pasteur ya komona pasteur mosantu ya komona pasteur lokola asalaka lisumu te bandeko yango yo ba résultat bato o bazomona ngo grave que Sœur Marie Misamu abota na papa Soni Kafuta o passé Soni Kafuta ke sala makambo boye homme de Dieu bandeko nanga eza ba titre tozwaka na se atango oyo mosel na nzambe ya solo ezali osalela nzambe na motema na yo mobimba soki ozosalela nzambe na bonzoto nga kutelobela eloko te basel na nzambe boteni nga regete boloba te ke mama mimi azake mpoli tozo baka vérité soko za vrai tambola na vérité na yo wana nga nazo ko critiquer pasteur moko te nazo lobela pasteur mote mabime nazo loba selo makambo o tozo mona selo ba guerre o tozo mona lelo selo makambo tozo mona ndenge zo bima na ba réseaux sociaux ba pasteur ebele bazo sala ba mbeba Sœur Marie Misamu azalaki mutu bandeko Sœur Marie Misamu azalaki na mai azalaki na mafina na nzoto azalaki na mai azalaki na makila lokola yo na ngai likamba kobongwa neza likambo ya motema eza likambo nzoto te eza likambo parents te bandeko omoni ta musuto oyaka ko jijaka mingi ponini tolinga to bamba tali mabanga yango na omona ki Yesu atuna ki ba disciple na ina peuple wana nani azana lisumu te po abamba mwana mwasi libanga mutandima ki ko bamba libanga azalaki te po Yesu atalaki na yebo nzoto na biso kaka tozabata masumu biso toyaka ko jijaka bato bandeko nanga biso pe ba ko jije biso ozoka po yo moko za wana surtout biso balobeli oyo lelo YouTube pesi biso to pesa YouTube merci moko na moko ndeti babiso mimi boye totanga twande kolanda bakura ngo tosuka na nzela lelo YouTube pesi chance moko na moko afongoli YouTube na ya fongoli TV na ye eza merci me toyebaka tango zoya na likamba mutu kobaka mutu nekulusu te po yo moko pe oyebi ba mabomba mina yo moko po oyebi ya minene mukolo bako bimisa ya yo awa combien de bato babomba combien de personnes combien de tata combien de mama babomba bana na bango combien à part Sœur Marie Misamu combien boloba te ke o mama mimi foto lobela mabe nga moko na telemelaka mabe me makambo nazo loba yango na bandenge ebele po lelo soki Sœur na biso abimisaki makambo wana avant kufa ki abota soki eza ya solo kaka biso tolingaki toboma ye liwa oyo akufaki ya maladi elingaki kokokokisama te tolingaki toboma ye na bamaloba na bemission na makambo ebele po deja ndenge azali na bomo yazaki deja donc ye penza Jezabel ye penza mama bandeko nanga misala oyo tozosala na mokili ekolandaka moko na moko soko salaki malamu nga naza na ngai nde babaka au milieu de village nazokotela na nga Sœur Marie Misamu te nazokotela na ngai soki nani te nazokoloba nde kaka makambo esala makambo tozomona lelo makambo tozomona na mokili na bato bazokondane eske yo ozangi lisumu yo moko ozanga sekele moko na kati na yo towelelaka kotia misapi boye pa baninga yo moko kati na yo sekele nini ozobomba ere yango ya kobimisa polo bekoma te lokola ya Sœur Marie Misamu soka bombaki bana me boye bango soka bombaki bana po ayebaki ndenge communauté na biso ezali ndenge biso bato tozali yango abombaki soki eza vrai bana wana baza abombaki yango po meme nga moko pe na tuna nga ta musonga pe na kobomba
yango tomoni na banzembo na nde koloba masolo akati abetela yango kam Yesu masolo akati ya azwa nzambe na yakomisa camarade na ye abetela ke masolo akati lelo biso tozoloba tozosalela yango bemission toyebi te ntango mosusu ye moko masolo ne ya kati azali kozwa na nzambe na ye ayebisa nzambe na ye badavidi bakweyaka na basi ya basali na bango badavidi basalaka bamasumu modele na modele mwana mwasi wana ya ndumba ayaki kosokola Yesu makolo bato balobi banzomeli Yesu pona nini boy Yesu pona nini boy azokende kosala boy azokende mwana mwasi aza ndumba ya lobi na bango oyo asala lisumu te abamba ye libanga nani abambaka libanga tomona na Bible mutabambaka libanga te mutabambaka libanga te bandeko toyaka na makamba batu mbangu situ YouTube elingi ba view pona ba view po ozwa ma ba view na yo bafuta yo mwa 1 euro bandeko tozoya ko salir ba réputation ya bato tozoya ko bebisa ba réputation ya baninga meto yeba yango biso moko pe toza na mabomba na mabala na biso na bato tosala bemission na bato batalaka biso fandi boya azem yo moko poza na mabomba na yo oza na makambo na yo bomba na ndako na yo na couple na yo na libala no na famille na bino mutoko yoka lisangwa ya famille moninga baza bandoki oyeli yango mbango na réseaux sociaux baza obosani kindoki ya famille na yo kisi ya famille baninga to ya kolobela yango moto bosani ya yo moko famille bakisi ose misa mabota yo moko bosani bana kombi bomba ya tata yo moko ka moto yebi bana na yo ano bombaka tangu suba za ya tata oyo me mobile no ayebi ke bana na kaka yo moko oyebi me na makamba bato toyaka tangu nyonso motema oyo ebomba makambo bandeko tozo ya ko juger ye tozo ya ko loba ba makambo bele tozo ya koloba makambo bele bandeko vie privée pe zali mutu azana vie privée na tozo ya koloba ngo lelo peut-être ye moko sa sengane bolimbi c'est pas ya nzambe peut-être sa solola na nzambe na ye aza mutu moko te on ba bengi biso batu nzambe nde rabi po rabi a changeaka te rabi aza ne change pas lelo kaka pasteur na biso de niles po to mona ke mutu aza mutu peut-être c'est na biso confiaka na ye abetela ye lisolo atubela pa na ye abombi bambola me tomoni lelo mutu aza mutu aye kobimisa yango tokoye koloba ngo bongo na bomoto na bonzambe so etoke tokomona soki eza makambo ya solo vraiment papa Denis le salobi tango mosu pe eza makambo ya nzambe mabe ata obombi yango na se ya mwinda mabe ebimaka kaka mwinda to bombi yango na se ya mesa babomba kango kutu te po milinge kobima pe mwinde kobanda kaka ko éclairer ekolakisa kaka ke ndenge toza boye mwinde eza na se ya mesa wana yango balobi babombaka mwinda na se ya mesa te soki eza vrai makambo oyo ya bana wana babombama ya se ya Marie seke eza tango ya nzambe yaonga na lobaka nzambe oyo tosalela nzambe ya solo soki tosalela nzambe na lokuta po minoko na biso ka bato bamona ke maamima elobela makambo ya nzambe motema nange eza na bamakambo mabe bomoto nanga na bomaka na lokaka na salaka makambo mabe na tikaka mabe te balobi soko ozosala mabe o reconnaître mabe na yo tika tango mosusu na biso asalaka baskandali wana a reconnaître yango asenga bolimbisi toyebi te mabe soka asala yango asengelaka yango bolimbisi te azongelaka nzambe te asenga bapardon po bana wana bazali soki bazali eza ya solo bana wana bazali soki eza ya solo bana wana bota bango baza biso toloba tosala bemission tosala combien de mille émissions soki bana wana baza soki pe asengaka bolimbisi pa ya nzambe mutayebi esika tsaye soki pa asengaka bolimbisi te nzambe pe kaka mutayebi esika sera azali mais le problème ndenge Bible lobi tangu Yesu alingi akata motema bamama bazolele Yesu boye ba Marie Yesu ayebisaka bato nyonso
bolela po na ngai te, bolela po na bino na bana na bino. Po ngai kutu nzete ya kokauka basali ngai boy, ngai nzete ya mai basali ngai boy, bongo bino ya kokauka. Banzete ya kokauka eza biso bato masumu. Biso toyaka awa kotalisa mabe ya bato. Mabe ya bato basalaki boye toye koloba, toyeba yango, totalaka pe biso moko. Tango tozoloba makamba bato, mitala yo moko, ndenge na kikongo babimi fiongono na yo moko. Mi fiongono na toma fiongono na ngemosi. Mi fiongono na oza nani? Oza juste, oza otambola malamu, otambola kamalamu. Comment eza relation na yo na Nzambe? Mabe oyo sala, eske so kotela ngo mabondeli, okota ba retraite, osengela ngo mawa na Nzambe, osengaka Nzambe, otika pe. Biso nde totikale. Sœur Marie tolobela ye te, tosala be mission kiliki lepesa paga ya ndenge na ndenge se akenda, wana makamu na ye na Nzambe na ye. Me yo moto tikali, combien de papa, yo papa moko nazolobela yo, oyo bota bana, ozana mwasi na ona ndako, me ofandaka te, muke pipi kokende koluka basi ya batalibanda, okotia bango bazemi, okobota na ba jeune fille ya batu, olingi kutu kobimisa bana wana te. Bayeba na te na bana na yo, yeba yango mokolo kokufa, bana ya balabala nyonso bakobima. Ekoya pe kaka ndongo ndenge ya sere na biso yeboye. Nyonso tosalaka efuta maka awa. Ezane eloko moko te tosalaka ezanga kofuta. Tosalaka nyonso efuta maka kaka awa na se. Yo mama oyo bombaka bana, po balobaka mama nde ayebaka zemi ya nane. Mezana basi ebele pe bayebaka zemi te. Po soko lalaki na oyo, obimaki na oyo, kaka na semaine wana, kaka misusu bazaka na jour wana, kaka misusu après 2 jours, okoyeba ndenge nini. Combien de mama baza na confusion na bamitu na bango? Nani alobike mama yebaka kolo, mama nde mta yebaka bana? Ba mama tokosanaka ke o mama mutu ayebaka kolo zemi. Eza mukie bayebi, ebele pe bayebi te. Azwa wana ye moko mingi bafandaka na ba torture na mitu. Aza torture, memoya ya kobimisa lisola azate. Ye moko afandaka wana azotala bana. O pena na yeba te, soka zaka ya nani vraiment, po mukolo wangu seri yango esalamaka boye na moi nazaka na mbu oyo après na pokwa. Okoyeba ndenge nini? Nani ayebisi bino bisoke tango ka mwasa kendaka kaka soki ke les mêmes jours wana ka okendaki pan jamais. Nani alobi yango ke o kaka mokolo wana na moto aliboso kaka yo obimaki na ye wana? Nani alobi? Nani alobi? Yo tango sozo konte lelo eza date na nga ya mabe, na koti na date ya mabe. Ebele pe bayebi pe ko konte te. Mingi bayebi na ba mpe ko calculer te, mingi toyebi ko calculer te. Yo zo mona kaka tango so calcul no yangwana te. Okoyeba papa ngondenge nini? Okoyeba koloze mindenge nini? Ebele nazokosa bino te bayebi pete. Ezala ba mama nde toloba ko mama mtayeba ka koloze mi. Soki mama tambola ki gauche droite na mibali misatu mine mibale, akoyeba te zana ba mama ebele bayebi te. Loba soki zemi sa comprena ki ke zemi wana na azana zemi 1 mois ba semaine akomo mona dia mabe. Loba soka bimaki kana mobali moko na mikolo wana aza consciente ke na bimaki kana moto moko, nde ya koyeba ke non ata kendaki après ata 1 mois wana après ye acte ayeba ke azana zemi azana reta. Soka ke ko bima na akoyeba ke nazalaki déjà na zemi na nga ya ba semaine ou bien ya 1 mois, donc tata eza intel. Mais soka sangisaki atambolaki gauche droite na même temps, bande konanga ayebi te. Mutu moko mwasi moko ta yebaka ke wana eza ya boye, akobanda ko vivre na vine mobimba, akobanda ko tatone. Loba dene ekata makambo. C'est ça. Biso mo pe tozana ba makambo ebele na bandako. Bato ebele baza pe bakosa mibali na bango. Bato ebele pe baza na bana bazo bokola ya bango te, ya mibali na bango te. Mobali akenda abota abomba sekele.
Mais lelo mutu no sazo ya kosala kaka na basi na mibali toya kosala sema mesamu ba émission eza mabe soka bomba kibana mais côté mosusu etake mutu soki totali ndenge biso tojijaka bato asala na ye pe bien ndenge abomba bango asala na ye pe bien ndenge abomba bango po kaka biso nde tongai toboma ye ta mosusu kutu alingaki atika bana yango babebe po na mabanga deja kutu kaka azalaki boye banini ya mabe oyo avant kufa ezalaki ti lelo toyebaka te juste te maye misamo yango azalaki nani toyebi te po makambo avant kufa baproblème ata kutu ye mte azalaki muta masumu toboyi te mais combien de bato ya masumu bakufa oyo makambo na bango mpe etikala ti lelo mpe elobama nango mpe esu te ye aza muta masumu ya liboso na mokili oyo ye pena mte asala masumu ya minene koleka mokili oyo bandeko tokeba nakoya kolobaka makambo ya bato Papa Denis Lese, soko yebaki makambo eza ya solo. Ozelaki kaka riti ya bala, akobimisa makambo oyo. Eza pasi. Eza pasi pe mawa bandeko. Tokeba na makambo ya bato. Tokeba. Nga na ye ko encourager Sœur Marie te na ye ko encourager moto abombaka te nde na ye koloba tango yango oyo tango za na bomoi conseil mosusu na sansi mosusu soki ya solo Sœur Marie kote mosusu abombaki po ayebi ndenge biso bato mokili toza kote mosusu soki eza bongo eza na mama moko bombaka tango ya koloba yango oyo tango ya koloba yango tango papa moko tango ya kolakisa bana na yango combien de papa toyebi basenta basi bato libanda balingaka kutu te mwana wana kutu bandeko ne bayeba ye combien soki ya solo eza bongo ser na biso soka asengaki bolimse pa ya nzambe te soka tubelaki te pa ya nzambe bandeko na nga balobi misala ya moko na moko elandaka misala na biso ekolanda soki osalaki malamu ekolando na ntango suka soki mpo osalaki mabe na yo mpe kolando mpe kaka na ntango suka bible nde mtelobi yango mokolo na suka mokolo na somo me makambo oyo nga na ye kokonfirme te na ye koboya pe te naza na nga na kati kaka na mele ya village naza na nga kaka na katikati nayebi na nga te biso bato kojije totambola pe na kobanga nzambe yo ozojije oyebi te yo moko mpe bajijaka o quelque part osala badesordre moko otambola mabe me yo moto liboso soko ozwi kaka sije ya bato oyembango toza wana biso nyonso nazolobela bato moto moko te mibale te biso nyonso bato tojijaka bato toyeba pe etamboli na biso toyeba etamboli na biso nzambe aza nzambe ye alingi bato mabe te ye alingi moto atambola selon maloba na ye yango tozalaka presse te tozomona bato ebele soko omoni kaka aloba makambo nzambe olobi ke ye penza bandeko toyebani bilongi mitema toyebani te mitema nzambe kaka moto ayebi yango toyebani bilongi toyebani mitema te kaka nzambe moto ayebaka mitema bato mabombami eza ebele na mokili oyo mabombami ezali moto mosusu soko oyoki ya sekele na ye okoloba te eza ye te o non nabi teke Sœur Marie misamo asalango te esalamaka kaka na se ya bajipi ka ya milai makambo mpe ezosalama bana mpe baobotama bazemi mpe ezokola me nayebi te eza vrai ou eza faux biso nde bato tozojije totala mpe etamboli na biso totala etamboli na biso
bapaster o bobotaka na basi ya bato, bapaster oza obengisi mondimi na biro, divan eza kuna, après divan wana ekoma hotel, bomitala malamu, bobanga nzambe, nzambe basakanaka na ye te, nzambe afrapaka. Bapase sonika futa so eza makambo solo, nzambe se Maria kenda me ye atikali, eza soni, eza makambo soni. Yango balobi mabe na biso ya lobi ekoya ko rattraper biso lobi, e rattrapaka biso lobi oyo salaki 10 à 20 ans passé, lobi nango kaka après ekoya e rattraper yo mokili mobimba eyebi makambo nini osalaki. To tika kopesa batu pression moko, to tika kopesa batu libanda ya kitoko mekati mabe, yango oyo makambo esalamaka. To tika kopesa batu ke toza batu malamu me oza motu malamu te. Nayebi ke biso nyonso tozalaka pe batu tango totambola pe mabe, me soko tiki mabe foko tika. Tango ozo sala makama nzambe, ozo bondela makama nzambe, ozo teya makama nzambe, ozo lobela makama nzambe, tala pe tamboli na yo, otambola kamalamu. Mutu nyonso aza na nzoto, mutu nyonso asala mabe na ye, meza na tango moko fo tika yango. Soko tiki ozo yeba penaki nde naza boye, naza conscient, na teyaka, naza paste, tika! Soko za mutabe kobo kweyaka bondela nzambe, kende pa ba pasteur oyo basala ka pena ozo mona pena moninga po lelo pe ki pasteur ango mutu na mutu alinka ka komi mona ya za danser. Ba pasteur ba koma donki azo mona pena ke moninga za na grâce koleka ye. Baza moke oyo akenda pa moninga bondela ponanga, bango nyonso bazaka kaba mipezi apotre, esoki nani ashibishope, esoki nani bakombo oyo ba tor chokolata banzambala moko na moko ekoma kutu don lokumu na bango te koma lokumu ya nzambe, yango ebele bakofrapa me lokumu wane zaka ya biso te, zaka lokumu bato ya nzambe. Me lelo ekoma lokola ke lokumu wane ekoma ya biso, eza lokumu ya nzambe. Mutu nyonso pasteur nyonso alinkaka ya leka moninga, alekinga te na makama nzambe ekomi na competition. Bato bakomi kosalela makama nzambe ya lekinga te, nga na leki mutu aleki mutu na makama nzambe azate. Oya aleki mutu na makama ato teyaka, ato salaka makama nzambe. Oya aleki mutu na makama nzambe soko bangaka nzambe na ndenge ya solo, oza mwana nzambe ya solo. Soko oza mwana nzambe, oza pasteur, mobanga ka nzambe te. Bebe oya botami lelo, obe mwana moko a 5 aleki yo na bonzambe. Po mwana wana nana sali mabete. Me yo oza mosali na nzambe, ozo banga nzambe te, ozo tambula na gauche droite. Bongo lobe lobake, ngai oya kosala watu vantard. Po lelo na makama nzambe ki vantard, pasteur bandima na kasu bango na bango te. Oza no yebi koza muta ya kokwe ya so kwe isamano kala. Oza muto kokaka na yo te kotala derrière basi, fo kwe ya kaka na mwasi wana na biro. Me munoko bazo kancha nzambe azomona te, nzamba mona ka nyonso, nzamba yebi nyonso, nzamba ko juge moko na moko, mukolo suka mukolo ya somo. Soki eza ya solo, pasteur soni ozo futa. Yonde muto tikali ozo kofuta. J'espère que na lobeli ngambo ya moko na moko. Na lobeli moko na moko, mengana eko confirmer lo kote, na yepe kolongole lo kote, na yepe kobaksa te, na yeka kakotalisa. To sale la nzambe ya solo. Pasitele, pasitele, siwa sambisa. Mama tata longi, siwa sambisa. Mama, oh mama diakonezi, oko sambisama. Mama prophétesse, oko sambisama. Mokolo na suka, ekozala bilelo na bilelo. To sale la nzambe na ndenge ya solo. Ato memaka Bible wana munene leki ndako na munene. Ato kenda kosala misane soko sala kanzambe na busolo te. Mokolo wana ekozala mokolo ya somo. To bongise tamboli. Ba pasteur foto bo bongise tamboli. Bo bongise sika kosala ba guerre bino na bino. Bongisa etamboli banga nzambe. Botika kobotisa basi. Botika kobota ba sœur. Botika kobima na ba sœur na l'église. Toboyi te nzoto. Me soki oyebi ke nzoto no eza nango pe eza nango oza na yo nzoto na yo eza na yango faible.
tika mosala nzambe pemisa nanu bozoya koteya biso na likolo ba cher outi kobeta beta biloko na mwasi ya bato oye na ntongo oteyi biso olalaki ndako na yo te otiki guerre na ndako no oye na ntongo oteyi biso na mwasi no bozoloba na te me oye na ntongo dimanche oteyi biso bapaster bokofuta nzambe ayomona nyonso nzambe azomona nyonso nzambe azomona nyonso aza na contrôle ya nyonso merci beaucoup bandeko na nga nyonso bolandi Mimi Selunga na bino merci wana ezali kaka sujet nayaki tosolola mpo ezopesa pasi makasi vraiment biso nyonso toza balobeli mpo na nini tolobela te me elobela moko na moko eza différent moko na moko mpe aza na makanisi na ye ndenge arezonaka ndenge akatelaka makambo ngai nalobi nyonso na tie nesika na yango soki eza bongo tobungisa po lobi biso mpe batangela biso te makambo bazotangela sere na biso tobongisa etamboli merci beaucoup balandi nyonso bolandi nga tika ete nzambe alola apambola bino papa moko bomba mwana mama moko bomba mwana ntango yango ya kolobela ki obota bana libanda po bana wana un jour bakolela ekolela. Merci, bobosana te, bosabone, bokomante, bopartage vidéo, nzamba lola komona bino. Bye bye.